Salut, salut. Voilà, lelo na ye spécialement pour la réflexion moko à haute voix. Donc c'est une réflexion où ils ont la carte moté mananga, mais na sepeli na salango à haute voix pour tout landango ensemble et plutôt mekako réfléchir, pas pour donner raison à qui que ce soit, mais ezali pour na biso surtout bandako réfléchir sikoyo et puis toye baba mesure nini tokozwa par rapport à ma balle na biso toza nango sikoyo eza très important na meki la comparaison entre ba foyer oyo ezalaki traditionnel ntango ya kala et tout et puis na ba foyer na ntango ya colonie au fait l'époque coloniale et puis post-coloniale ainsi de suite pe na o biso toza nango sikoyo ba série 7 8 9. Donc voilà, pour aller droit au but, na ntango ya kala mutu azalaki vraiment na liberté te. Tokei mingi côté ya basi bazalaki vraiment na liberté te po na voilà bakoka ko s'exprimer, bakoka kozwa ba décision na bango en toute liberté. Donc il y a la coutume qui pesait beaucoup sur la femme, voilà pour na ba décision na ye façon que se comporter na kati ya libala et tout. Donc on comprend bien que voilà ba mibali bazaki na droit penza mingi, hein, donc ya kobala pe basi ebele, donc ekosala nango eloko te basi pe baobota bana. Et puis il y a eu l'époque coloniale tant mondela ye bato bakomi kokende kobala na église, donc tu sens que voilà okobala mwasi moko mais il y avait pas droit na divorce. Il n'y avait pas droit au divorce, hein, donc pour ceux qui bobal l'église et que bokabwani ezaki image yamabe parce que l'église catholique voilà avait pris place dans mboka na biso makasi, donc on voyait même des femmes qui amenaient les enfants bâtards à la maison. Voilà, il n'y avait pas de divorce. Donc divorce c'est banda ozalate, c'est là voilà ezaki peut permettre babuzo bamuso esalema. Et après l'époque coloniale voilà tozu indépendance na biso période post-coloniale, en tout cas, sur remarqué au monde qui va divorce, c'est les qui mingi, mingi vraiment. Et ensuite, Tobani continue au monde que modernisme et côté, liberté on est côté, démocratie et côté. Donc voilà, ma comme égalité à ma femme na ba mibali eye. Donc babiloko wana nyo surtout est influencé moi si na ndenge moko boye ya malamu te. Si akomaki na problème ya soumission, pourquoi? Parce que voilà azui liberté moko boye oyo azalaka nango te. Donc azalaka nango te et créer voilà une nouvelle génération oyo ezalaki génération ya basi moko bazalaki penza soumise te. Wana azolobela ba série 7 8 mais bato ba série 6 ba série 5 4 batikalaki toujours soumis na mabala na bango, soumise na mabala na bango, voilà, et bazaki na comportement mosusu. Mais la génération d'aujourd'hui, aux hommes ezali produit ya makambo ya mabe ebele oyo bana basi baza komona ba papa na bango kosala ba mama na bango. Alors sachez que balobaka telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Bana mibali baza ko observer batata na bango, bana basi pe baza ko observer ba mama na bango. Alors comme je disais, les femmes ont connu une certaine liberté par rapport à mon PPSIK ou il y a modernisme. Donc tokolo ba femme il y a ba génération 7 8 9 voilà, ba on nyonso baza na kati ya génération oyasika, surtout génération 8 9 eza une génération rebelle. Yabasi. Tu vois que la femme, moi, si na ba génération, tokolo ba 4 5 6 voilà, ba viva ki ba biloko moko ezali extrême na kati ya mabala. Donc, voilà, dont tokotanga la polygamie, le matriarcat. Donc, eza ba biloko moko oyo et détruire ba famille makasi, tokolo ba il y avait plus de maris qui étaient familiaristes. Et ça veut dire qu'il se marie à sa femme, mais il est toujours dans sa famille pour les banans quasi. Donc voilà.
Pour ces jeunes femmes, oh, il y a un peu la série 7, 8, 9. Baza bana basi oyo, voilà, tellement après l'époque post-coloniale, euh, papa bazaki na liberté, les sous ya kosala makambo oyo bango balingi. Il pouvait épouser autant de femmes qu'il voulait. Donc, Babiloko wana nyonso tout. Et puis, le poids du coutume, par exemple, on prend l'exemple du matriarcat. Donc, matriarcat, eza eloko moko oyo et détruire ba foyer ebele. Donc, on prend par exemple la polygamie. Toyoka ba polygamie na sango, mais sachez que mobali tanga bali mbasi na ye azosala effort alinga basi ndenge moko na bana. Eza facilité. Derrière le dos du mari, voilà, il y a une guerre fatale. Oui, ça les mara entre basi, dont il y a ba empoisonnement, ba sorcellerie, makambo ya ndenge na ndenge. Donc, maman bazaki soumise na ba traitement moko très très compliqué. Voilà, et maman tango aza kolela, alelaka na bana na ye na makolo parce que tango azoyeba te asala nini, papa ta mosusu azwi mwasi mosusu, mikolo ebele azomonana te, voilà bien que baza ko pourvoir na ba besoin na ye, tout ça faisait très mal. Et puis de l'autre côté, il y avait les bandeko ya papa, comme je vous dis, le matriarcat. Donc, il y avait plus les banankazi qui avaient beaucoup de positions. Parce que toyebi que ba parents et belé, bon, c'est pas dans tous les tribus du Congo, hein, mais dans un bon nombre, il y a ba famille africaine, surtout congolaise et tout, ba ndeko ya mobali bazara na pouvoir makasi. Alors les banankazi ont plus de poids que bana au baza kokola na kati ya ndako. Bon, c'est certainement dû à Babu Moko Selemaki Kala, paraît-il, mais on sent que Bana Bazaki vraiment à l'est. Bana tango bavandi na makolo ya mama na bango komona mama kolela. Papa aza kosala banko, papa aza kobala basi 10, papa aza kobala basi 5. Voilà, baza na bandeko soki 50 tout na ba guerre oyo froide elekaka mobali ta mosusu ya yebi te ya kanisi ka maîtriser basi nyonso tout. Et pourtant chaque maman essaye de se positionner. Voilà, ezosalaki vraiment eza na bato mosusu bazalaki bavictime ya makambo ya ndenge na ndenge. Alors bana basi oyo bazali kovanda na makolo ya bamama na bango, komona bamama na bango kolela mikolo nyonso, kosouffrir, kobela batension, kovimba makolo, tout ça là à cause ya ba différentes voilà ba souffrance ya ndenge na ndenge oyo ezalaki infligé likolo na bango. Mais tout ça là oyo kaka navanda apona bana nga, navanda apona bana nga, soki ezalaki kaka mpona tata na bino moyen te. D'où voilà, il y a aussi ce vent qui est arrivé. Il y a des maladies sexuellement transmissibles comme le sida. C'est vrai que le sida ezaka ka ba papa ebele te, ba papa kaka te mutu ba mema ngo na kati ya libala, ba mama mosusu pe batambola kindumba ba mema sida na kati ya ndako. Mais mopepe wana ya makasi ezalaki par le fait que ba papa ebele bazaki na basi kilikili. Alors tant mopepe ya sida eye ekoti na kati ya ba foyer ebomi mibali pe ebomi lisusu basi. Donc na kati ya mabala mwasi mosusu avandi na kati ya libala me bamemeli ye maladi justement parce que voilà ba makambo ya ba polygamie etc ba infidélité. Donc tout cela a créé voilà une sorte de frustration na kati ya bana basi qui ont observé comment ba maman na bango bazali ko souffrir. Et quand l'enfant est en train de regarder voilà comment sa mère est en train de souffrir, mais azali na capacité te ya koaider. Donc azawana kotala kaka. Donc c'est etikali na ye kaka ba décision na motema. Alors bana basi ne balobaka telle mère telle fille, bana basi tango baza kotala ba mama na bango kotangisa ba maya misu, ba mama pe tellement bazaki voué à elle-même, mama azokene kolelaka na bana na ye. Notala tata na bino makambo azosala nga boye tout ça là ba famille tata na bino boye boye tout ça là ozomona ke papa akufi ba bengani bana na ndako. Donc tu vois maman azokene ko souffrir, la veuve azokene ko souffrir, tout ça là ça a créé la rébellion na kati ya bana basi. Bana basi alors tellement bazalaki wana bazali na puissance moko te ya ko changer ba situation ya ba mama na bango. Voilà, à leur tour okomonaki bana bazoloba na kati ya motema, ngai soki nabali ekozala boye te, ngai soki nabali jamais mobali akosala nga ndenge basala mama na nga. Alors vous voyez, c'est une blessure. Bana bazali ba meilleur
alors meilleur observateur. Bana basi wana bazalaki ba meilleure observatrice. Bien que bana mibali pe bazalaki, mais mwana mobali tanga azokola ko mboite mingi lokolo ya tata na ye. Donc voilà, bana basi tanga bazotala baloba ngai nakoki ko vivre likambo ya boite na vie nanga, mobali akosala nga boite, mobali akosala nga boite. Kanda wana na motema ozomona ke bana basi babimi na bandako ya batata na bango na bambeli na maboko. Ça veut dire que vengeance. Batu mingi, ce comportement d'aujourd'hui qu'on voit na kati ya bana basi, eza vengeance, mais eza na subconscient na bango. Ba yebite ke eza bongo. To yebite ponga pe naza moko na bango. To yebite eza bongo. Ozomona. Donc il faut batu bazala conscientiser par rapport à babiloko wana oyo to mona. Soki batu bazali conscientiser te eza passé. Donc ça veut dire que batata na biso baza na graine moko balonaki. Graine wana balonaki na kati ya mitema ya bana, graine ya amertume, graine ya bakolela, ba regret, graine ya kanda. Donc tango ozotala ozomona ke papa betaki mama, abukaki mama loboko. Mais maman aza na force mon côté oyo akoki ko sala pour que voilà à se défendre. Il y avait des hommes qui battaient les femmes. Il y avait des hommes dans la culture autant à comboté, il y a des hommes qui injurient les femmes. Donc tant azo finga moi si on a droit ya ko fungola mon côté. Soka fingi a silisi alors a fouti amande na souka. Donc voilà, la femme n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche. Bako finga pas mobile ba finga sisi et puis voilà. Biloko wana nyonso tout temps ozo salema bana basi baza kotala komona ba mama bango ko souffrir. Sangisa na mopepe ya modernisme, sangisa na mopepe ba démocratie, voilà, ba égalité des droits etc. Biloko wana nyonso tout et créer bombe, rébellion na kati ya bana basi. D'où ozo mona eza nini? Eza conséquence ya ba graine ya amertume kanda makamande na ndenge lona makina kati ya bana. D'où les enfants, les filles barolinga susute ba vivre makambo yo ba mama na bango ba ko vivre. O kaka ke ngana kova libala te pona bana. Pourquoi? Parce que ba yoka ba mama bango koloba ke na vanda libala oyo kaka pona bana. OK? D'où ba graine oyo elona maki eboti mbuma. Yango moni tango tozana kati ya mabana biso to salara très attention na bana. Kolinga te o traitaka mwasi to mobali na yo mabe. Potango yo zo traiter mwasi to mobali no mabe. Bana no bazotala. Bana no bazomona. Baza peut-être wana, baza impuissant, bakosa lelo omoko te, donc bazotala ka ndenge wana, mais na kati ya mitema na bango, il y a quelque chose de mauvais qui grandit. Il y a la haine, les blessures. Donc ba blessure intérieure. Au moins na tanga zotala maman to papa azo souffrir neloko moko directement ils ko affecter moi. Yango moni ke tango biso to na ba foyer na biso s'il vous plaît, to vanda kamalamu na ba conjoint na biso. Ça c'est conseil numéro 1. Pour oyo zo sala moi si to mobile na yo, ça retombe sur l'enfant. Moi na tanga zo kola ako reproduire biloko wana to ako repousser yango musika avec beaucoup de colère. Ozomona. Donc c'est ça le conseil numéro 1. Conseil numéro 2. On a kopesa mingi na batata. Koloba ete to mema mabala ya lelo te comme mabala traditionnel. Tant que mema mabala ya lelo comme mabala traditionnel, bana mibali baza ko reproduire oyo batata na bango bazaki ko sala. Ozomona donc voilà bazaki trop na kimobali mingi. Omona mobali aza ko s'imposer na ndenga mabe na kati ya foyer, batunye mais pourquoi ça? Azo répondre yo que parce que naza mobali. Orobima te, orotanga te, orosala boite pourquoi? Parce que naza mobali. C'est comme ça azo reproduire oya banaye ko mona pa ya tata na ye. Vous comprendre? Donc c'est un peu ça. Alors ezo senga na biso to sala moi réforme. Réforme na ba gérance ya ba foyer lelo eza très important. Réforme elingi koloba nini. OK? To kolobela.
Alors, réforme ezali lokola ko réajuster. Ko réajuster, voilà, fonctionnement ya makambo moko boye. Oyo ezosimba susu te. Alors, ntango tozomona ke mopepe ya sika na oloba bien ba génération 7, 8, 9 et tout, tokomi mpe na ba génération 20, voilà. Donc, ba génération tokobenga oni ba 2000, bana ba 2000 et tout, bango mpe bakoti na kati ya makambo yango. Donc, baza une nouvelle génération, oh baza très sceptique na makambo etali konyo kwa manakati ya mabala. Bana wana balingi eloko oyo te. Yango zomona, voilà, soki obali mwana ya ba série 9, olingi okumba ye comme ba mama na biso ya kala na yebisi yo bana na ba obala na ba mbongo ebele. OK? Mais ba omona tanso basali 6 mois na libala kufi, 9 mois libala kufi. Donc, il ne supporte plus. Miteme komi bango mikie boye. Esengeli ba conférencier basala nzambe ya minene, bato balobaka, bato na ba télévision, bato na ba théâtre bapesaka ba conseil. Mibali, s'il vous plaît, bomema basi na binote comme à l'époque traditionnelle. Olingi mwasi a supporter, d'ailleurs ba donner échanger mingi na mokili na biso ya lelo actuellement, na mobali na mwasi bazoko tanga kelasi et puis esengeli na bango basala foyer oyo kaka mobali mutu asalaka na ba foyer belo eza na classe moyenne, instabilité ezaka makasi, esengeli mobali na mwasi basala, d'où ba condition eza esu ndenge moko te. Esengeli ba papa bayeba ko matisa mwa moke level ya compréhension par rapport ya basi na bango. Eza te ke yo makolo likolo o edaka na bana te, o edaka na ba devoir te lo te. Respect esengeli kota. Parce que nos mères en général, ça dépend des familles, mais na ba famille ebele ba maman bazalaki chosifié. Ba komaki lokola eloko. Donc moi ça zaki considéré comme aza propriété ya mutu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus le cas. Yango pour éviter des temps de divorce, etc. Et sengeli réforme et ça lima. Batata ba comprendre que voilà, tokumema foyer, tokumema bato batangisa ba kwa kotangisa. Modernisme et na makamna bango le vent occidental et yé kokota na kati ya ba foyer. Ezo senga vraiment makambo ebele échanger. Mobali aye kola kosala makambo mususu. Voilà, ou azaki kosala te. Apesa plus de considération. J'allais dire basi esengeli batia mai na ba vin na bango. À quoi ça sert? Au vandi na papa bomi libala lelo. Okei susu mususu bomi lisusu kaka. Donc ba divorce oyo eza ko servir ni na mibali, ni na basi, ni na bana. Vous voyez? Donc ceux qui m'ont se reconstruire après le divorce, hein, c'est parce que voilà, nzambe asali ngolo. Donc eza eloko moko difficile pe compliqué. Yango moni tozo aka kopesa conseil na ba maman pe na ba papa. Ozo comprendre? Voilà, eno eza na kati ya mitema basi, bakanda wana bambeli wana efengele kita. Tozala basi pe tozonga na bisika na biso basi. Lolenge moko na kosenga na batata, toyebaki basi bazali lokola bana na bino. Mwasi aza lokola mwana na yo, parce qu'en réalité nous les femmes touti pe na kati ya mibali, hein? Mibali nde bobota biso na nzela na mopanzi. Donc il faut qu'on traite mwasi avec beaucoup d'amour. Yo pe mwasi yebaki il faut te soumettre na mobali na yo. Donc ba génération alelo, génération mo mutu ezosala te, génération barando, génération ba premier bébé. Donc continuer les solo ou poso na bina landa ngeza mulai, et puis c'est très très important. Et ça sujet moko ebimi pour réfléchir ensemble, ba commentaire na bino naza na posa nango par rapport à réflexion on a poussé. Donc soko za na idée ou koki ko baki ça. Donc surtout 8 ans pour continuer kolobela, bo s'abonner, bo landa ba vidéo ebele toza na on a page na biso. Page na biso zaka pona kosunga ba famille, za pona restauration ya famille. Ici na biso yangwana. OK? Donc nzambe apambola.